docteur aye quand ndengo zo yela quand ni na oya boy docteur aye isinga na mama Gabrielle basa elongi no bima na yo obima na yo ozano bien quand ça nga bien ozano bien na tali ba salinga ba examen ba cœur ba salinga ba examen ba poumon ba salinga tout ba peska ba kisi kende na yo ozomona na kei na bimi nga na bimi po nga na kamwaki parce que na hôtel na urgence ba peska chambre lelo na yebi ke na enfant d'ata 4 jours mais na lelo lobi ba bimi singa jo kana wa bimi sanga wana lobi rendez-vous oui ya poto lobi nango non après 2 jours rendez-vous donc elle bandemi lelo lobi ba benga ke non tozu rendez-vous photo kende na sadika 2 jours na ndako très bien na sadika 2 jours na ndako na yepo na komi tout le monde azo benga ngazo féliciter nga tout le monde obanga Gabriel banda na hôpital eza cher mais kende kana mukanda na yo ata wa ya maloba abi kende kana mukanda na yo kende kana mukanda na yo ou mukanda na banda ndenge ni Irene ki dia na nani petite sœur na Clarisse Isaka bazwinga vraiment hôpital na kana mukanda na nga tu as un visa à 3 ans na kena urgence basalinga ba examen tout ba pesinga na non après 2 jours na kena polyclinique na yepe na polyclinique batalinga ba esinga na zana mai na poumon na zana mai na cœur na mai na nzoto wana ba ça sko ba Irene ba esi bango ba bi atika ki kana 2 mois mon Jésus sans effet Gabi donc besi bango atikala ki kaka na 2 mois ozomona donc nzambe soki alobi mokolo na yango oyo ezaka mokolo na la voix du peuple c'est la voix de Dieu parce que bato eza pe la place moko boye pe falaki to kende pe ba photo pe bimaki bato bazokende ba kepe otiaka komona nga na reta parce que population est déclarée ya poto ba il faut Gabriel Pazala très bien tant bango sko ba bakisi kombo nanga en tout cas epesaki moi matata epesaki moi matata bon na comprendre ki nanga d'accord na comprendre ki nanga gaeta kuta zo benga nga ya nene mais balobi na obenga boenga bino nga bango ba benginga e Gabriel ndenga ba fiche mais moi pe bilongi bato nyos vraiment mais bato ba déclarer yo zala mutu na biso zo benga yo bosa makambo ko boke kotinda na benga comédien na ndene non sango ta aboyaki muta ko zo ba rengo wapi na yebeli musala ba rengo wapi bo koma docteur ya wapi ko kena ko kata bato ba ren ya ko banda boni nga ba ren na yebeli yango wapi na cher ya Gabi na boyi motema mabe kaka encore bébé saka réputation moto tango ba moni ka komi ko aider bato parce que bato balinga to zalaka na ignorance to zalaka bato moko to ba complexé to zalaka ndengo wana mais maman livre rien na vie na biso ay ko longola so ba complexe vraiment to la hôtel moko na ba millionnaire to ke ba to tamuli ba mboka ba ndenge na ndenge ba complexe longwe ba mbongo msoka belo boy complexe mbongo wana pe longwe mais ba moni kaka moyen zate do ba baby sakaka eloko oyo nzamba sala ya munene na vie nanga sakaka ndenge nazo vivre amen eza pema la vie so na lobi sapato non so na lobi ndako non so na lobi boye non eloko nzamba sala munene pona nga eza vie amen poni na bivi loba poni parce que nga Gabriel naza kosala ba 10 ans na bela raté nga azaka o positif surtout ba o femme nga mobima nga na bela raté la koza maladie mususu ye penza bo epingeleki na nga na otala bato bazokubela na otala bato bazokufa nga na vai na nga mais ana tamoko ekomaki ba attaque parce que sono abi tension eza pona nga te parce que nazala makambo motema te na raisonner te ngai ndenge nzamba salanga
o naza nango yango wana o pe na nango te yango wana na nango te ce pe chaque oza na bambongo na oza bien nazo lula yo na osepela na yo Vraiment. donc moi je suis comme ça so nzamba pesinga apesinga et puis nalelaka penza te ke na zanga ta zéro na komaka non Vraiment. eyaka te nazala toujours amusante nasekaka kaka nasolaka otumolaka no kaka bato natumolaka kaka bato na motema ato finginga peut-être ko déranger nga moke mais eleki nango ola vandi so na motema nanga place ezalaka te na comprendre te donc nga pa motema nanga bakombola yango vous comprendre attention ndenge ya ba heureusement secret eza pa nanga te. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui dans vos plateaux. Ma foi, ma religion chez Mado Chako TV officiel, que je vous demande vraiment humblement de vous abonner massivement et de ne jamais oublier de partager et de donner vos appréciations. Aujourd'hui, dans le rubrique Moi une histoire, avec plaisir, je vous accueille une de grands patrimoines de la comédie de mon pays, la République démocratique du Congo, dont je suis la Vénus. Vraiment la Vénus qui veut dire qui représente cette femme-là congolaise. Aujourd'hui, je vous appelle à l'attention. Vraiment, soyez attentifs et accueillez vraiment avec plaisir notre Yagabi qui est dans nos plateaux. Vraiment, je suis heureuse, je suis contente. Je vais les saluer en même temps avec vous. Yagabi, bonjour. Bonjour. Boni. Bien Mado, Nzambazo Sala. Yo. Oui, Ezanga. Yagabi, babi balingage mingi na sourire. Moi la kata na kana koseka. Et ça la ke sengo. Iboni Yagabi. Nzambazo Sunga, naza bien. Va bien, oui, très bien. Vraiment, to sepeli ko yamba yo, to sepeli ko yamba bino nyonso nde bozoya na sol européen. Vraiment nzamba lakisi vraiment à travers cela musala o kitoko bozo sala. Donc il faut hein, même à na poto mutunyo sa ke na musala mérite ka salaire. Oui. Donc bino bozo yango vraiment pende ke biso pe tozo zwa neti salaire. Oui. Voilà pourquoi Yaya ye awa Yagabi na obenga ye Yaya parce que ça Yaya mukil mubima Yaya les robes de douce Yaya mukil moto yebe na kombo Yagabi. Oui. Yagabi en France, Yagabi na Europe. Oui. Est-ce que Yagabi a ça la tournée européenne ou bien oye kota la kakabiso? Bon, naiki ka kota la bino. Et puis naiki na production à Hans Lozolo. D'accord, to pesi mbo de mingi, merci beaucoup. Donc Hans Lozolo ndem tazolek nga visa. Ndem tazolek nga visa pour na ya na production na ye. Yango na nazo profiter na nga pe kotambola. D'accord. Je crois la semaine prochaine dans la Belgique. D'accord. Dans la Belgique, quand la minute dans la Belgique, n'a pas hôtel à bateau.
na Belgique kuna baza pe kuna Vraiment. bazo zela pe ngai Vraiment. ba mona tangai wa Vraiment. En tout cas, tout le monde qui paie production à Hans Luzolo les cas qui vraiment Oui, et les cas très bien vraiment ba CP là qui topé si Hans Luzolo ba mbote belé un grand monsieur hein, de la comédie, c'est aussi un grand acteur de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais si quoi comédien a bien ici comédien. Et ça n'a ndeni comme ici batou. Oui, comme ici. Motema malamu kaka ou bien ça yé muta komi siko na kati vraiment ya réalisation. Ouais, il est vraiment en sazana ba producteur na baza mindele hein. Ah OK. Mona ki bango baza mindele. To mona bango na nani? Congolais ka moko. To mona ki. Congolais ka moko JC na PCMBO Teskazali. Vraiment, d'accord. Donc ça vraiment na nini ya ba producteur ya makasi. D'accord. D'exiger ki bango toya to sala ba production na biso donc ya CPR na bien na biso yango wa chaki ba kombo na biso ndio moni pe toza awa oui ya Gabi kotika la ya Gabi yango ezaka bongo ato macho kiti ezaka bongo bon toyoki na ba émission ebele so to lobi ke toyebi te to kokosa mais na chaîne ya Mado Chako TV officielle na ma foi ma religion rubrique ya moi une histoire et pas iwapi naza ko inviter batuba ya pona ko pesa nzambe merci ya Gabi atenaki a passer na émission opona ko remercier ko reconnaître bolamu ya nzambe. C'est vrai que témoignage ba ke na ko pesa ngone église mais émission o ezali po oya okumisa nzambe de par le monde po opesa oya zotala yo Nzamba le panier circule encore mais mingi bazota la ya Gabi mususu aza aposa omoni ba immeuble za emulaia mususu aza aposa matane na 10e étage à Pumbo mususu aza alinga melane poison oui mususu aza alinga mikata nembeli po alobi me Nzambe unika azomona ngate voilà pourquoi émission oyo et salama po Nzamba zo lokumu po totali sabao ba otala biso ke le panier est tambola lelo etamboli pa ya Gabi lobe koleka pa Mado Chako lobe ke pa Irène Kidiamfuka lobe ke yi pa Queen Mother d'ailleurs pe kenda ki pe na yepo yeba za awa voilà to pesi mbote to pesi vraiment lokumu mingi na mobali na yo aza papa na biso ba gros bisous félicitations et ke pe pa Wayambo hein la première dame ma sœur à moi ma jumelle et ke pe pa batebele nous le souhaitons ya Gabi yango na yeko zongisa soko ko relater moi muke po bato ba comprendre obanda Kistar obanda musala na yo na église ou bien obanda ngo pa nani non on a bana l'église té poto ka papa no pas za musala na nzambe oui on a qui pasteur a kufi na chelon la docteur de la loi spirituelle na bima vraiment que son âme repose maman elle soit pas kufi diagonèse OK d'accord très bien la famille na na ba diagonèse famille na na ba pasteur na famille na kati ya libota na biso vraiment ah bon nga moko pe na za rapé ba diagonèse mais na kim na zako kim mo moke pour la moi caractère ya ki malamu te mais ya Gabi mona naka ah ça calme on dirait yo te poto te ya solo tika na vivre poto ko ya tango matako mati na kati avion to mona ko na ya le ya ndaya to peso ba gros bisous o mati na avion olobaki ni na mutuna yo nazomi tuna na komi ndenge nini amen parce que espace ya une semaine directement dans un visa par contre batumsu bazo bundana et puis o bazaki pe liboso na nga yo pe to moni batie bango na ba affiche wala bazo ya poto bazaki na vanga mais nga directement comme ça na visa na et ke imbangu trop papa solingo bo maya Gabi na tension to oui et puis akitaki yemoko ko sa makamyo so yemoko après zongi poto abia Gabi na tiki bino Ngambe Patrick Ngambe na pesi mbote mingi un garçon très courageux yende atika kina biso d'accord par rendez-vous ko benga lokwanga na kipara nga makambo te makaya Gabi tala na email mais Patrick yo ya kaka kandaku ko yewana ko fungola na mais ya Gabi yo na rendez-vous vraiment ngawana donc c'était vraiment Patrick Ngambe il est encouragé toujours vraiment des salutations depuis l'Europe depuis Mado Chako TV officiel salutations à ya Patrick Ngambe maman lelo yo wana na Paris mboka place Gianni Faye Franco
akufiaki we. Alors yebisa biso ozwaki sango wana na ndeni. Esalaki nga pasi maman. Sango wana nga nazwaki on asaki mutali boso théâtre yo babengaki. Parce que muto abengaki ngaza muta sombaka ba terrain pananga. Tango Jani akufi comme moi si na bato théâtre bien la raté. Très bien. Abengaki te. Gasiko ba benginga. Bela peut-être abanga ande bino. Te omoni ya Jani ko bimananda ko kozonga bato bazo sepela te. Azozo ba papa ba barin, azu ba problème ba tension, ba ozo mona bande et ça la passe. Ozo comprendre ça la passe. Et bande on ba ki na passe, c'est comme que ba comme sur le bisete. Parce que elle peut ser bon kanda. Très bien. Ozo comprendre. Ndé ezaki ce ko ba mes attentes na madame. Ndé sikoyo ba eko benganga, nganda eko benga duche. Nabi duche tana yo ki ya Jani akufi. Te via zane bien. Peut-être que so na kala mingi tenga bi duche. Benga vérifier information ya Jani akufi. Ndé dit tu ka eko benga ba bengi. Si ba eko benga na banda ko ba eko information que oui, ya Jani akufi. Ayeko zongelanga. Asinga binanga Gabi via zate. Gabi oui, ayipsi ba ucho yipsanga donc. Et pona lela nazwa ino temps. Nazwa ino temps. Na bengi moi na ko benga mama mwana mao avec ne kuna nzela zo tambola. Pesi mbote mingi. Na ko benga mao givule. Mao na moni malili. Ngabi mao ya Jani akufi. Jani wapi? Ngabi wa papa mwana. Na nzela na makamta bwa kiso ke ba bwa kisaki. Ce peni muto ndi ko ganga bezala na maîtrise nganda. Vous comprenez? Surtout mama o penza. Alelisa ki panzana après na yeko lela yeko sala nga pasi na yeko raisonner ba film to deko tourner kala na ba ventira sala ka comédien donc na moi que to perdre penza mutu ya mnene penza na mboka et surtout ba o ba kina poto ba perdre penza loko penza longwe maman est-ce que tokoko zwata même une minute ka en silence pour na ya Jani? En tout cas tu suis vraiment Mado Shako TV officiel. Tozu pena une minute à silence pour Naya Jani. Voilà. Ezala qui passe. Donc ezala qui passe moko. Donc bon, son âme repose en paix. Amen. To sepela comme on appelle bana. Mame vala memena ki obana ndengo senga ki donc ozaki na bango na comédien kuna voilà et puis ba comédien ba otika bango te de temps en temps to mo appelle de vos musoba za na bana donc en tout cas vraiment côté wana ezo sala manande makambeleka ki na Congo tozo yo kaka mais de toute façon ekozongi sape ya Jani te idée moko etelemaki ke ba mama bazwa ki po biso nyoso pe to sala ki na kati ke bana ata moko ya Jani moko na bangwa ya na poto. Qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, est-ce que c'est salami? Bon, ba se concertaka. Ba linga qui peut éventuellement ba contacter pe bino ba comédien, surtout ba o bino bozali kolo. Botala, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cela? Pour bana wanana groupe aya Jani awa pe ba continuer ki groupe na bango epai ki nal maleko mutakoma ki akoma président bango pe bazelaka bazoka ko sangisa bambongo po éventuellement na ebité so kina la contacta ki bino po toyeba ata moko na bango aya pour l'instant moko wana ba ponite na ni po ya Jani aboti ba nebele donc moté na tunika question est-ce que so yoki ata sangwango non kité oyo kité sûrement bakoye bisa yo kité bon bandeko ba bolingo bino mo bomoni ya Gabi chez Mado Shako TV officiel ya avant to koma na bola mwanzambe na bo moina yo poye bisa bato ta la caméra yo bisa bato o lendi sabato rôle nini o ya pasi o ya mawa o sala penza na kati ya théâtre oyo moni benaka leli sabato. Bon, ngai natika ko sala la pasité le sabat. Wana ba via la étoile. Ngai ezala ka toujours ko pesa batukanda. Donc pour ngai rolo na sala ngara sala penza ko pesa batukanda comme ça tutina suka. Ndenga yoana.
mais oyo akia kolelisa bato ya boya te wana penda ngai te vraiment Wana ngai na te. oyo moko etikala na ya bimitema na biso soso ba Soso ba bienvenue bienvenue. siko ntango banda ojouer na kati ya soso ba bienvenue bondomona na ondeni vraiment ezalaki filme moko bakomaki yango kitoko nalingaki yango trop Ah, na papa malgré Doudou. basede yango mpe bunga mais so tomona okoti yango na mpe internet susu te. ezali et pas major hein so okoti na internet kaka obeti peut-être soso ba bienvenue Ah. tuke ezali ekozela nango obimi mpe na taliko ezali si okotala yango nalingaki yango tellement trop tosalaki yango kitoko baisobe babidibidi bana papa Doudou ngafura Vraiment. ba DiCaprio ba de Londres ba Vraiment. mama Mama Linga. Ondé Mama Linga. Mama ndazaki, Linga. Mama Linga. Mama Linga na mama Pembele Mama babibishi Pembele. mabaya que je salue na Vraiment. mona pe kala donc ezalaki penza kitoko film wana Arche moko Non, beta non, non, boye non. bazwa au ralenti. Obayekusaki yo to yo moko kaka. tenga moko kaka Ah. parce qu'on a koluka papa Doudou pour zalaki makanga papa Doudou Eh. na koluka esko esobe a caler la porte esobe azali mwa musala caler la porte abona kota bo benga papa Doudou po de londe mutazo benga na ba siffler parce qu'on a kendaki nga moko Vraiment. esobe boy na kota na ba luki na ndiko kende Encore esobe on ndiko afinga nga nyama te kuna odende sika moko des fois ba bendanga pena non c'était vraiment lelo so time na ba film na biso mona ba ralenti wana ezalaka vraiment susu te ekoma kaka wa ok major bisadidi ayebaki penza cinéma Vraiment papa major chapeau. oui koto abike Ye koto penza. penza photo balola mwana moso pado adenda akene na ralenti parce que ralenti pesa la kitoko En tout cas, ngapé na ko saluer makasi. Na opesa papa major Bisadi dit vraiment ba merci parce que yé pesa mutu oyo asalela penga bolamu. Donc na kenda pe voyage na Congo musala ye mutabengisa kingana mama 100 jours. Vraiment ye mutazola enga lisolo wana papa major Bisadi dit mutu mo malamu mutamutema malamu vraiment nzambe akanisela yo papa nanga. En tout cas ya Gabi obeti awa au début olobi batu musu batiaki bango na kati ya ba pancarte ba ko ya poto yo kutu banda okipete nga azomona kaka ewa bakende bazokende na otala kaka mais ndenge nini kasi yo ye yo moko bon tozalaki au moins tozalaki ngai Bilali Vie Gaou Patrick Ngambe Yamba Losombo na Leke Hans na des tantis moko on dirait 8 personnes comme ça bon tant que côté ça ba passeport ba tindaki banini nga comme on a appelé ça après ba monique demande de l'équipe demande de l'équipe Gabriel non en ça y est a benginga Gabriel za na passeport nga benginga za na passeport côté na photocopie na tenir photocopie jour pas rendez-vous yange yete mais quand même en sayaki tokena bango ba côté rendez-vous na bango ba singa ekoyana 10h ezoya te si to bimaki to zongi ba singa ka courage nga bien ate problème ezate na zongi après 3 jours comme ça rendez-vous na ngai koya na yeko kende Patrick Ngambe comme ta compagnie qui paye kangai na sali ba formalité tout na côté si passeport p ici après ba yeko benga susu ke non rendez-vous to que ne ko récupérer ba document de to kenda ki vraiment to kei to komi de na moni ba yeko zwanga madame Gabrielle document na weza après ba yiko ba benga moko na kei na monika ba binanga félicitations tu as 3 ans au voyage oyo kai na ondeni parce que on a biloko moko ya ba 3 mois ne ba pesa visa 3 mois 3 ans na salle wana kana pumbwe on ba yamba lo ba yewa na ndinga bi 3 ans ndeto za ko sepela pe wana balandinga pe libanda to sali vidéo de ansa ki ko bimisa des vidéos wana mais tant on va démarcher de ça les en tout cas comme on a na kati ezaki te baza ko tanga te parce que na linga ki moi discrétion en tout cas ezaki kraba vie gaou bazokende donc ngapena comme on a na linga kité et c'est que ans
les fantomas na en tout cas bomba na kombo na ngai ils la vraiment tiens. Donc les na ko bimisa donc bato bazaki surpris vraiment. Il y a un bateau balela qui donc téléphone na nga na zako pe masusu te basi a poto ko benga bazolela ya Gabi merci Seigneur merci to bonde na nzambe yo ya awa ozo ata ba traitement boye donc bato bazolela Gabi nzambe au problème ni ozomona to nzambe soki alobi mukolo na yango yo ezaka mukolo na yo. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. Parce que bateau et ça peut la place moko boye pe fallait ki to kende pe ba photo pe bimaki bato bazo kende ba kepe o tchaka komona na reta parce que population est déclaraki ya poto ba il faut Gabriel Pazala. Très bien. Tant bon est-ce que baba ki si kombo nanga en tout cas et pesa ki moi matata et pesa ki moi matata bon na comprendre ki nanga. D'accord. Na comprendre ki nanga gaeta kutazo benga nga ya nene me balobi na obenga bwenga bino nga bango ba benginga e Gabriel ta ba tindenga ba fiche mais moi pe bilongi ba tonyos vraiment mais batu ba déclarer yo zala mutu na biso azo benga yo bosa makambo parce que boke rotindanga na benga comédien na ndene non ça ngotin aboyaki ba ke benga geta ki ba diko tanga mal à l'aise de ko benga ya lule. La bien la production mo bien on a tenu des photos bi oui bien habité pour la voice ngana benga yo so on boy so benga ngandenge ni fa bon mo basa makam na yo ngabi te ngapa na ngana benga te mutatenga pela mbambeza gaita parce que ba otungisa gaita po ngai na lingana bongo te vraiment likambo eza ka sérieux eza bino moko ne to so na bino oye comme benga comédien ça pas moi ngabongo te vous comprenez si na après il y a que non bon bah moi je le vois na TV zati ba ndeko no vraiment baza contenté voilà vraiment parce que photo de backup vérité moi une histoire dans ma foi ma religion mais de lo na France avant bango naza avant bango mais bagoya je ne sais pas matkama comme na bango ngana italingate siko ya na kutani pe na producteur awa ba singa pe même en tout cas moi plutôt pas les benanga na bandeko na yo bon. Mais c'est bon, mais naza ouais. Abi gloire à Dieu. Vraiment. Zamba utiaka kimia. Siko au lobby 3 ans il y a visa. Mais au bois ngunda te. Non. Ozonga. Non ozonga. Mais au bandoya. Non doya oui. Ndoya nanga moni koya nanga bozaki vraiment brisqué. Na bongisi le côté baninga bazaka bongisa te le côté ki pinda kuna position boye otiki boye tiki makamno na position bonga na bongisi le côté aux yeux visa les lobi aux yeux avion ye on a obligé na zonga visa il y a 3 ans et nous sommes dans un bon dans un posa oyana na futi biye kana ye vraiment en dépit il y a témoignage en dépit ya quoi kopesa nzambe merci tozo juger au témé to poser aucune question moko na kata question wana et lobi boy ya Gabi pourquoi kombo na yo etunaka mingi na kati ya polémique na théâtre po ya Gabi azala kaka matata to batunde balukela kaye ba problème bon ezapena makamnga mo pena lukaka bien c'est bien na ngolo baka teke ba mo ngane na ba ngone balukela ka ba problème non ngana za na muta vérité vraiment et ponga la banga na ngelo te vraiment et tenga banga te do siko lukano ka ba problème po c'est linga kana mutuka bona bilelo penda lelo na otumba muto yo mais est-ce que ça la ngo pena na ndenge wuti na motema to po se pesa ka galerie non ça pesa ka galerie na motema na nga promesse la raté donc on s'en mutmo rancunière te na za rancunière te na za mutema tumboli sikoyo so mutu azali mutema munene ako supporter na ngai mais so mutu so azali mutema munene te akoki te omuna kangeli ngene mime omuna ngana komo seka tuna mona komo seka ngamona ke ko lukae ngamona ngana za vraiment bongo pona bike ngamona na lukele ba problème ba lobi o ya Gabriel asala ka ba ezana forme ya buzz na sala nga bongo buzz ka donc on lobi sakaka donc on lobi sa biso kaka to pesa biso ba matière entre temps CPM sous Mikolo nous a qui a kokita nanga no to tombwanit ozomona donc voilà na ndenge penza ya ke motema mobe non na motema mabete vraiment nous avons la présence nous saluons la présence de notre sœur balobi
Gloire Olangi moyo anyu ukunji kema ndeko na biso moyo mama moyo Gloire Olangi siko ya pas soi na trop babi est-ce que ça ndenga batetela est-ce que ça ndenga batetela mais ya gabi za mutetela te ya sona so baswani ici na monaka ya so mais nga na mona kaza na bana na ya utamwana bana na edo maman mo très responsable vraiment siko ya gabi ba projet ni nos anango awana nous na France denge ba baba ko ya ko se soigner oso se bandi ko se soigner oui na banda qui vraiment en hôpital bah c'est bien so talinga ni na ya ki so talinga lelo mona ki ya différent très bien bando mais la antibiotique non mais la antibiotique nanga nazo mais la ba ni nanga ba pesa kinga d'accord naza vraiment reconnaissante na Irène Kidiafuka mona moko malamu mingi Joël Kacha Joël João parce que nazo vendre pas João on va na pas na très à l'aise vraiment na kolia ba longo linga basani non naza vraiment très gentil très à l'aise mamomba Irène singa ya gabi babuzu bepsa bambongo na hotel toke na ndako si pour au départ on allait na hôtel toke na ndako babuzu bepsa mbongo pamba vraiment donc balambinga kitoko naza vraiment très à l'aise en tout cas naza reconnaissante ba onzamba pambola bango vraiment mais mis à part bango baza bandeko no à théâtre est-ce que batu pena na poto nde babandeko benga yo ya ko soni batu bayambi yo bientôt moni yango ouais batu bayambinga bien misu babenga na ba téléphone misu penza ba misu ba otinda personne ba pepa ina bino se ba pe bon moi nga nazo comprendre parce que vous appelez votre misala oui bon salaka tout neti nga na to mona ni ka lelo vous comprenez maman on ba dia to zaki na ye da ko tikela ba biloko ba cadeau na e ba di vous comprenez vite fait bien azana ngai vous comprenez ba misu ba pay ina bino so ba pay bo benga wa so benga ngo ba orange money bazo boa kama biloko wana vraiment vous comprenez et ça nga bien mais après na misusu ceux qui dans le binazo ya Belgique nazo kende boye vraiment t'es bon est-ce que ba misusu donc ozobola bon nga naza na Paris nga nazo kende na nukin na nga bizala mal na mboka zala na mboka vraiment eza makambo e ko zala peke zate et surtout ko kutala nanga ezaka te qu'il faut pesa nga mbongo vraiment faut pesa nga biloko te moni zairo congolais te motoza bose belé tu déjà ta 50 personnes bakabelinga ça va te congolais a reconnaissant moni musala o bino bosala musala o vraiment bosali il faut le dire nga vraiment na célébrer kango dans le sens où mingi na kati ya poto biso pe lokola misu barata ba estomac maladi misu barata pe ba AVC ona nini po auti na préfecture makamba mukanda ba pesi rejet aozonga na nzela mutu eziki anamba malili waso malili te moyi ya moni moyi moko donc ezanga mupepe donc ozo ya na moyi donc ozo bangaka te beba na zika tokotoka na sukola mai donc ovani oye na kata ndako otali soso ba bienvenue otali makamba mabe ya yo za mabe makamabe oza mabe makamabe o mobala Irène Gelor Betoko beloko to pesi mboto Gelor beloko lera moninga abi mais comment oza azo comprendre ngati nga lokuta ko vanda na yo boyo za mutu musoso makasi mais qu'est-ce qui se passe nga bena na sina esa mutu nga habite tete ya gabi asukisa ba tenga nga ya gabi na sepela na makamnete nga bena na ebisa pena déjà donc beloko aza surpris azo comprendre azo ndima tekenga o modi nga mona va na bi est-ce que ya gabi to azala rappel passa netinga en tout cas boni Gaëtan asa bien bel homme na ndekuni Hervé Kanya paza awa beaucoup tani na ye to zagana ye nazo linga ko déranger te bon on essaie travailler ça musala ko kipenga te wana ndo yananga vraiment siko est-ce que ba production ezo continuer Belgique ozo kende oui nazo kende Belgique dessus dans le mois déjà vendredi d'accord on est déjà dans le donc on a beaucoup ça peut production na ba Karine Mokonzi baza kuna bazo zela bazo komisa déjà ba makambo très bien
Ouais, nazo ke kokuta na pena bato kuna baza kuna moi ba Joël Ben 5 étoiles. Lopez bangonyo so Aza ke abisinga gabe kutanga na Belgique. D'accord. Abi kutanga na Belgique parce qu'il y a tekra bilamba, akene ko teka kuna. Vraiment. Amna memeli yo ka kuna. Vraiment. Ozomona. Bato baza kuna ba ya nani ba dandini koma. D'accord. Motema papa Blaise baza kuna ya bienvenue, motema ya bienvenue. D'accord. Bandoi. Bazo zelangai donc basé bien la Belgique bazo zelanga. Vraiment. Ba na Belgique. Balobi ya Gabi akangamaka na bakangama na mukonzi mama Olive ba rein ba makambebele ya balobi nanu nini pona mama bana mama malamu mama wasali biso ba merveille. D'accord. Oya longoli biso ba complexe. Vous comprenez. Donc ba ya Gabi ba mama top ba ngone swando ke na ye na ba benga ngoni ni ba damu ba chaka ba bachaka nini Gloria ba benga ngoni ni bachaka ba biloko malipo malile silate la glacière ba OK na ba glacière rempli de reins wana ya Gabi ameni dans zo patela ngo na ba kilo na ya Gabi makamba boy vraiment bébé simboka les qui na aéroport na ba rein bébé simboka ya Gabi. Ce n'est pas vrai. Congolais, ça compliqué. Et le bien Clarisse Saka, maman Langai. Donc Congolais, ça très compliqué. Vraiment. Monta ko zobaré ngo wapi. Na yebeli musala baré ngo wapi. Bo comment docteur. Ya wapi. Ko kena ko kata bato baré ya. Na ko banda boni. Nga baré na yebeli ngo wapi. Na cher ya Gabi na boyi. Motema mabe kaka ko bebisa ka réputation moto tango ba moni ka komi ko aider bato parce que bato balinga to zalaka na ignorance to zalaka bato moko to ba complexé to zalaka ndengo wana mais maman Olive Lera yena vu na biso ay ko longola so ba complexe vraiment to la hôtel moko na ba millionnaire to ke ba to tamuli ba mboka ba ndenge na ndenge ba complexe longwe ba mbongo msoka belo boy complexe mbongo wana pe longwe. Mais ba moni kaka moye zate do ba baby sakaka mais ba mbongo wana ba okabela bino ya Gabi ça ba mbongo na bino ça ba mbongo na biso ya saka na gouvernement ten ya saka na gouvernement ten ya za ba benga bango manani o ba teka kana banani ba commerçante ya za commerçante za commerçante banda kala depuis wana ko to yebiete vraiment grand commerçante grand moloni mutabilanga. Ah bon? Boloni do ba pondu nyoso alona kamakasi ayebi kolona kote wana kuto mekate ndamona ba photo ba maziba ayebi donc makamso ça maka yala kisaka batu naye. Vous comprenez? Mais siko atiki pona nini? Atiki te? Atiki ko sa sabino pas d'accord. Atiki ko sa sabino pona nini? Vous exagérez. On a compris, on a répété, on a banana, on a souka, on a compris, on a répété. Nazo mona kaka zo atiki nae. Donc c'est que vous exagérez qui? Congolais a toujours compliqué maman. Congolais a toujours compliqué. Ta koko banda parce que maman Olive a zuba injiri ya ndenge na ndenge. Atika ka bisote. Na ebité mutu ninyo yo achelie kasa na lolemo oyo. Oya kei pa ko boya biso boye. En tout cas, na habité. Tu as baillé bolé qui ça qui? Na yeba les campés les kaki. Bon, siko eloko mituna batuni balubi maman Olive alingaki comédie asbande ko ça la comédie. Yango alingaki bino to nini parce que pourquoi aponi autre corps de métier par exemple les journalistes éventuellement. Par exemple, pourquoi pas maman Azandou exemple Azandou journaliste oui, Azandou journaliste. Moi là tu connais Dubaï, tu connais qui 50 personnes. D'accord. Nous sommes des journalistes. Nous sommes 5. Te na boy te. Journaliste, caméraman, chroniqueur. Donc bango na bango. Tu es bien que Vincent lui si pas en carte. Oui, na lobby mais toujours est-il ba comédien ba bimi makasi mais na bambongo nyoso ba no kabela bino to moni ata mutu moko te ko asombi meuble
te ya osomela mutu meuble te na mayele na chaque jour quand je parle de faire quelque chose na lobité que il faut absolument c'est une façon de dire au sens plutôt opposé dans le sens que bambongo j'imagine l'argent que va donner maman Olive c'est pas 5 €. Non, pour vraiment exagérer. Voilà. Na bambongo wana ekolongola quand même jalousie entre vous. Parce que entre vous il y a énormément de discordance, ça on comprend pas. Congolais ata azala mbongo ebele. Ya kolinga kutunde ye ibino ne bo dinda. Yes quoi tika na place la dondo bo benga ke na ba kombo nyoso yazo sepela. Congolais c'est comme ça. Ah bon? Nzoka mundela za bongote. Par na ye. Si tu l'as dit non par na yo. Mais toi na niveau te. Vraiment. Parce que ils ont battu mususu bazo tonga. Et ko tonge katani. Vous comprenez? Pourquoi kabo? Place à Rosambongo za sute. Toi qui na ba mikolo na biso to yebaki. Vraiment. Toi qui na mikolo biso to yebaki ke mukolo oyo mukolo na ngala Rosambongo na kozoba super. Na kozoba ntaba na kozoba soso na kozoba biloko ba na kozoba tout. Mono na ndoto to ni bebo. Dans un plat il y a enveloppe à chocolat. Vous comprenez? Tu es bien mikolo na biso. Vraiment. Neti biso ba Gabriel osoko kete seke ba katio. Ko mama akukombo na ngai kokozanga na biki na eti. Vraiment. Alinganga mingi. Vraiment. Azo reconnaître Moussa Dabina, mais c'est un mot valeur, ça c'est bien ça. Oui. Ça c'est très bien. Vous comprenez? Mais en tout cas si le lope te comprendre raté. Tu es baraté et lokoni no e salama. Parce que maman comme on est bon côté azal jogo apezaka tout. Apezaka aloba ngwa bingeta linga tata bazo finga ata bazo loba etalinga te je suis ici au Congo, je suis congolaise. Vraiment. Je connais le Congo. Aloba ngo. Mais na yebe lokoni ni ba beta oyote. Ti le loto etambwisa biso muto. Babi misusu biro kote la ketina banda kwa nganga. Mwana mutake kote la kwa nganga. Lera sepela ki nanga. Maman Olive mona kaka ye. Lera sepela ki nanga. Na kota kinda kwa nganga te. Bona ke kota susu ndaka esa na sens te. Vraiment. En tout cas, tokota ki moi li solo poto soto lobisaka ya Gabi. Quand na esibino moi une histoire, une des rubriques, il y a ma foi, ma religion. Ya Gabi, nous allons passer aux choses sérieuses. Ouais. Comme nous l'avons dit, ezana mutu moko azota la biso na émission, o ya téléminé na immeuble ba wa gloire Roland ya oleka atalié. Mais mutu alinga sauter a su téléphone a bengi ba pompier. Mutuana lingami boma lobi onzamba sala rapana ete ya Gabi eloko nini o ya munene tolo ba mise à part peut-être o nyoso zala nango kokutana na maman Olive, c'est une forme de grâce de la part du Seigneur, c'est une grâce avant diso na kitia bakonzi alobaki yango pe na Bible. Donc vina yo mobima ndengo tambusi eloko nini o ya makasi o ko témoigner et simbi mutema ya mwana mutu o yaza désespéré azotala ngai na yo betela biso témoignage lobela biso pe lobea après okwa ko lobela nzambe likambo. Donc eloko oyo nzamba sala ya munene na vie nanga isaka kandenge nazo vivre boy. Amen. Isa pema na vie. So dans le bi sapato non. So dans le bi ndaku non. So dans le bi boy non. Iloko nzamba sala munene po nanga isa vie. Amen. Po ni na bivi. Loba po ani. Parce que nga Gabriel nazako sala ba 10 ans na bela raté. Nga zaka o positif. Biso to ba o. Fam nga mobimba. Nga na bela raté. La cause maladie msusu ye penza boy epingeleki na ngana otala bato bazokubela na otala bato bazokufa nga na vai nanga. Mais ça na tamo ko komaki ba attaque. Parce que ça na bi tension eza pour nanga te. Parce que nazana makamna motema te. Na raisonner te ngai ndenge nzamba salanga o nazana ngo yango wana. O pe na ngo te yango wana. Na ngo te. Ce pe chaque ozana bambongo na oza bien nazo lula yo na osepela na yo. Vraiment.
Donc moi je suis comme ça. Si on t'a pesinga a pesinga. Et puis na lela kapenza teke na zanga ta zéro. Na komara non. Vraiment. Et yakate. On a toujours amusante. Na sekaraka kana sola. Tout mo la rano ka bato. Tout mo la rano ka bato na motema ato finginga. Peut-être ko déranger nga moké mais eleki nango. O la vandi so na motema na place za la raté. Na comprendre raté. Donc nga pa motema na ba kombola yango. Vous comprenez? Attention, ndenge ya heureusement secret na ezapa na ngate. Très bien. Vous comprenez? Donc comme ka vandi boye, tension mati. Rebi comme salte, tension kei. Oh vertige, comment ça ta keba hôpital na koti na bimi, na koti na bimi na koti na bimi. Et de côté. Il y a souka na tiko kota wa. Ngamo ko na moni ke nazana mai. Na nzoto. Ngamoko na moni parce que erna ke ko teka ba terrain na teka kana na moni elo moko tuba kinga na likolo chu ba banzeto wana makasi wana tuba kinga na likolo ona ataki ketch moko likolo polele weza kala ezwe kwa kaka mwa ba misapi amna maye bandi kobi ngabi ngana zana maye nana maye rétention les rétention d'eau tango déranger na kesi ko hôpital na expliquer ba ngopé na koti po hôpital ba pesinga ba kisi même et simbate mais erna ekozwa erna avant na zwa visa na tiki passeport na nini ngana koti hôpital docteur aye quand ndengo zo yela quand na oya boy docteur aye singa na mama Gabrielle basa eloni no bima na yo obima na yo ozano bien Gabda ça nga bien ozano bien na tali ba salinga ba examen ba cœur ba salinga ba examen ba poumon ba salinga tout ba piska ba kisi kende na yo ozomona na kei na bimi nga na bimi po nga na kamwaki parce que na hôtel na urgence ba piska chambre lelo na yebi ke na enfant ta 4 jours mais na lelo lobi ba bimi singa jo kana wa bimi sanga wana lobi rendez-vous oui ya poto lobby non après 2 jours rendez-vous donc bandemi lelo lobby ba benga ke non tozu rendez-vous photo kende na sadika 2 jours nandako très bien na sadika 2 jours nandako ne na epo na komi tout le monde azo benga ngazo féliciter nga tout le monde obanga Gabriel banda na hôpital eza cher mais kende kana mukanda na yo ata wa ya maloba abi kende kana mukanda na yo kende kana mukanda na yo pour mukanda na banda ndenge ni Irène qui dit na nani petite sœur na Clarisse Isaka bazwinga vraiment hôpital na keka na mukanda nanga tu as un visa à 3 ans na kena urgence basalinga ba examen tout ba pesinga nanga non après 2 jours na kena polyclinique na yepe na polyclinique batalinga ba esinga na zana mai na poumon na zana mai na cœur na mai na nzoto wana ba websa sko ba Irène ba esi bango babi atika kika na 2 mois non t'es Jésus sans effet ya Gabi donc ba esi bango atika kika na 2 mois nzamba za munene nzamba za malamu nzamba bimisinga na hôpital pona zwa visa mbango akekota pa ans en tout cas ya ans papa soko tali eza témoignage moko oyo ngambo kana zwi visa ona mimona ki pamba na mona ki kendo makamna le kozo za la monde à part na zwa visa te ba ebisi Clarisse na Irène qui dia bon ba memenga na hôpital docteur wana comme Gabriel on est nzamba koti na kati na ye alinginga makasi alobi akokende te nazoke ke kosola na ba cardiologue akobima wa te atikali kaka na 2 mois wayambo yebisinga abimado Nathalie yaga bi azokosola tina ndenga azokezwa bien il faut yebisa ya tina zo ya suna sali 5 pas na okokate Addis Abeba mulai nazo kokate na esi bango popesa nga kiti heureusement nakutani na mwana ndeko na ngai nakutana mwana nani bana bandeko na banoko bilanga
amatadi nakutai na ye amoni nga na okene wala Léa ça comme ki kuna nga na okokate Léa singa gabe na oluka pesa na se soulager donc Léa zo kene mbangu banga zo luka pesa kota se soulager nga na zo donc Addis Abeba depuis quand ezaka mulai nazo kokate ndeko na nga na simbinga bisena bi presque na kokate azui abendi mamo ba kiti wana banjo pousse anjo tindikanga ba ese babina meza musana otabi mais non bozomuna mutazo kokotambola te bon na bazana ba fauteuil te ya Addis Abeba Addis Abeba d'accord ya biso zo nango mukuse ata mbate meza mulai si ozomona ba tia bazo azotambwisa nga ye moko ti ba ko benga bato la ba ye bazwi ngai bandi ko tambwisa nga ti na ye donc ozomona makam na ngai chako ezoleka kaka pepele bazo poser nga ba question te bazo tunange lokote nde ba pasola kila to comme na nini wana bazwi ba biloko ba Léa ba fungoli bazwi ya bande ko ngana ba fungoli nga bazo kipe ba kolina nga te tina telema ki bazo tunanga pe lokote ke madame la kisa pe ya yo naibisi kutu mwana biso zo mwateke ba tunanga ba ngate zo kolina nga lokwa yo basi bakangi yo zo pe kolina nga bimana mwana so pas di kolina nga bimana nga comme ce ko kozela Léa di ko bongisa biloko na ye ti batuni naibisi yo eza eloko moko o nzambe asali pona nga nzambe ya Bolia Omer Bonwa en tout cas papa nzambe ya Bolia Casimir nzambe wana naza mkuna otikete soki nazalaki na makambo mabe soki nazalaki na kindoki soki nazalaki kokota banganga soki nazalaki kosala bato mabe mais naza na bomoi te. Je te dis, docteur Wana Alobi, atikali kaka na 2 mois. Jésus-Christ de Nazareth. Docteur Gabriel Amundele, faut mon ndenga lingingai. Atindinga bokene na yeso persona na eseki op na eseki na bino persona moto. Kulora ngo moto ne na sama beleboy. Bakei na ngakuna mabe. Bazo azolandela ngo on dirait nzamba zana epembe na zotinda esala boy sala boy sala boy. Ba ireni bango. Donc, bango bakei natika na simana leli na boya ki bango bazala na mafusa na mutema. Donc voyage nanga oiza miracle tango na lali kuna na hôpital ba soigner nga butu donc na comprendre te ba chambre mso ba kota bongo te ba soigner nga butu chaque na ebisio na ba ko kutanga na telemi na ok toilette ba binanga eliko mebisa biso ngambo on a seso tafi ko telemate bango bazo banga etananga mais ngai na ndenge na ngamoko nazo comprendre te qu'est-ce qui se passe parce que bazo balanga otamboli yo moko to ambulance ya kikozwa yo ngabite na yaki ngamoko bazo kamwa vraiment mindena na bazo kamwa balobi basoli français donc bazo ezolekela bango komanga na tamboli ngamoko ti na hôpital ambulance ya kikozwa ngate tout le monde a butu ba traiter nga magé moi ni nango bimaki cher vraiment na remercier choisi matata nzamba pambola ye nzamba pambola boss choisi matata et puis atika ngate moi facture bimaki likolo merci beaucoup ba irene ba matina social ba sololi social et futelinga katikati vraiment boss choisi atindelinga pe mbongo et pas migenyema vraiment pesi bango nyonso mbote voilà donc o etikali wana donc to bundana nango kaka même donné naza we na otambola pepe au moins les jours quand na bimi hôpital na keinga motoke ko luka kisi ba pisinga kisi ya 6 mois traitement à 6 mois babi faut somba kisi ya 6 mois o nakena somi tous les de totambola ba pharmacie naza pepele na mibosani kutuke naza ko kusata dipate na mibosani na matipe bescalier tindako vraiment donc oyo ngana koloba immeuble te ndako te voiture te nini te no esaka nzambe merci pour na souffle de vie na église nanga ya bima kemi atikdide kemi atika kingate titulaire na biso ngiringi de Gaulle atika kingate chef de paroisse na biso ngilingili et mon enfant Gaïta Kiseka l'homme de Dieu atika kingapete biongo nani Jacques pasteur
Biongonga grâce et patika kingate Topesi pasteur bino Yannick sombote. donc de nazako benga mingi Vraiment. nani prophète Bolia Tito otema mignonne bango basa pe en France Vraiment. et patika Mbote kingate belé, mbote belé. donc atika kingate omona kin na coach hôpital na lali nazolota noko na biso moko akufa kala ondire naza siko na kati wana bato bakufa non na vie faux ateti na esprit pe na moi na butu pe na moi non moi le quoi nazokende pour moi na sutuki non so moi le quoi nakende pour na sutuki nazongi nazozonga nazoka siko bazoloba janya ucho kende kasiko on comprend Bah soki yeli sou ekoloba. donc nayoki yango na se ya ndoto bainfirmier baoloba janya ucho kende kasiko na seki baonga boyebi moto alali na mbetu te Vraiment. mbala moko leki na nga landinga abenginga nayebisi mama na yebisi tala na tuka nazomona bien te na expliquer nde nalotaki directement abengi ayebisi prof Tito Gabriel kuna aza na hôpital azomona bien te mwana apôtre Bolia azwinga na mabondeli mama Pour avant makambo esala physiquement et na spirituel. oui azwinga na mabondeli akeya keko oyebike moto azokota esika oyo yokuta oyebisi ye te mais azobondela na telefone akeya Ake botolo na ténèbres. nzamba prof Tito apambolama Vraiment. akeya iti amen na lali na ndisiko koyemba nzembo la somo abima likambo nini kolo nazali kokufa ozali kotala ngai se boye se pamba bongo ete nalala na baye babwakami bayini bakoseka ngai se pamba nandi koyemba ngo mama ndenda ndenge ndoto nini wana esilaki pongi onga na lalaki na moki na tongo bafimele baye tension 14 Kasa ute ko tension récupérer na 22 tension na 22 mbala moko na tongo 14 Vraiment. mbala moko babimisinga pe na urgence na ke chambre ndo moni mbala moko na koya boye et docteur Gabriel abi aesi bango abi asaki kaka na 2 mois Maintenant ça va. ngai yo vraiment nazotambola na biso liboso naza kolinga kotambola mwa makolo te mais siko vraiment nazotambola pema ezate par rapport à l'être monde nde to mona ko na report na gaita zo simbolo boko mais awa ngabi erono ba o ya gabi to cousine na eto ngai vraiment en tout cas souffle ezaki te so nasali moi 5 pas mokoka te même je nakende ko kotisa passeport nazobela vraiment mokoka te donc nasala ba témoignage ebele so nandi koyebiso awa oloba oyo ezali kamnini chako Dubai otokende na mama tokende Dubai bopesa ba passeport bosala elolo ebetami ezaka na quelques personnes bazokende na kie kosala test bazotia biso boya ba covid wana na kisa sa test mwana biso atikinga na koti nese kokende musika te parce que ezumelaka te no bimaka siko yo ozarisa na 15 heures akei nabandi ko ben yo zawa ona keko na kesu kyo pe ona kende ko tika saranga okay ko tika nini ngana zo bima siko yo bike na zo voyager lobi l'état to sola na termina moto to sona moto pour ka isiko kana na zo ngaka moto na kende moto ngako banga oh merde ndenge nini ngabi ate fwa ko zwanga ya kanda watu navanda kana na kweli moto na sumbinye ya moto. Ya Gabi. Je t'ai dit. Gloire à Dieu. Je t'ai dit. Eh, Nathan wana kaka. Ya Gabi yo bena ba kenene na profondeur. Na zebisa yo na na kamuna teka bu. Ndo so akaba muta mo yakana kwelelie. Oh, mais Gabi nini? Non tale kabu. Nena otali wana, heureusement na ataki robe. Eh,
nata ki pe kola na se pour ne faida ke na ke ne pe église ponga action na voyager église nan neso esala milangai na liboso HJ donc tango lo bake o sumbi je te dis na sabino ki no nde balo bake mutazo kufa sumbi eza solo moto mama na ko sa tremate sko ye muto moto te matel marawana ayebi mutuka yaka moni onka ke ye akema moko benga oya boya ye utabanga bokoti na kata HJ bokoti na kata HJ ngabite na kota te HJ wana ndeli hôpital na bina kota te na kota te mais ngabi bo me mangala ndako akendako na sokoli na longoli bilamba wana mozwaki quand même makasi na sokoli ko na sokoli esili na la changer bilamba na boaki bilamba na nyonso to wana na komi na ke église donc on a comme église en fait ça moni ngabi ba lokuta abi baza lokuta vanda wana na kombo na Yesu molimo mpindo pima prière parce que maman tant to sambela nzambe to ebatike to mona nzambe te to mona nde basali nae moni basali musu bazaka no même so azane na mbongo te emso afanja zo luka akozonga ndaku ndenge nini emso afanja zo mama sokra yozu atas $20 na o kabeli yera ko salela yo foko linga tango to sambela basali ya nzambe balo baka nzamba pambola yo. Si les vrais hommes de Dieu, on les retrouve là où on a l'impression que c'est moindre. Hein? Na immensité, on a pas église et on se pose la question de savoir s'il y a vraiment Dieu là-dedans. Donc, ngai na katia bima na biso nouvelle alliance. Si on a moni ata moi 3 tolles mo babeleli ba 3 tolles ezate mbango. Funa ke mbuda liboso na question ba 3 tolles wa. Na yakotika. Voilà. Donc je suis comme ça. Donc ba merveille on nzamba salela kanga. Pe nzambo o ya salelinga lelo. Donc lisolo o le na betiango. Na ebisio na raté liwa 2 fois. Oyo wana ya oyo wana pendeza ki na kende me na zongi na yendaku na bande na sali suki na fandi na ngai na lie na ke ba course na nga na ville na kene ko sa na silisi na zongi lobby 9h30 na aéroport. Jesus my God. To voyager peto ki na beteli mama top. Et ma top talanga bo. To pese ba mbote bele mama top. Mama passa. Mama passa. Mama passa. Ozo comprendre na beteli me solo ye pele kwa linga makama mabondeli mingi abinzamba zo lokumu vraiment na fai na ngape ozo mon donc naza mutu moko oyo bato baluka kubundisanga na esa bango batika parce que soko bundisanga le kimingi nzamba olongolo na mokili frappé bien sûr nzamba olongolo ce côté ma linga te biso toto mona na kakata to liete to mona na biso ona senga bango pardon batika ongala kokufa na ngai te ngai pe lokola Simeona ngape lokola Simeona na kokufa lelo te nzambe na ngai kino na mona lobiko koya na Yesu amen ilaka na ye kokokisa makati na ngai nasa na Paris vraiment on comprend naza en tout cas yaya na ngai kolo na ngai Yesu na ngai uya na ngai. Donc, nous avons besoin de bon vraiment. En tout cas, Bandeko Bolingo, c'est très très émouvant. Comme on a Zamba Salaka na batu ndenge alingi. Oui. Yango na rappelaka toujours na ma foi, ma religion dans la rubrique Moi une histoire. Et pas imuto yaka beti di solo na ye. Oui. Ya yena nzambe secret ya yena nzambe ndenge ya na biso gabi ya uti ko benga yango na yobaka toujours nzamba zaka moko. Oui. Mais azaba kombo ebele lelo ya gabi obenge kombo nini. Les lions des Juda. Vraiment. L'élévateur, les sacrificateurs. Vraiment. Et on a eu ça rabat faut ko yeba ko bondela. Vraiment. Vous comprenez? Et puis na mokili ko landaka no mutu te. Gabela ko sala kane ba nini na ye oyebite na le na suka vala le loko nini oye asambela ke loko nini oya lobaka na nzambe. Vraiment.
Vous comprenez? Donc, on a ça bato kinda bisala sala tout et on a tina moroté. Vraiment. Moté manu zalaka polele na nzambe na yo. Linga bato zana bato malamu. Matumboli za on a problème té. Vraiment. Et pour nga matumboli. Vous comprenez matumboli za on a problème té mais zalaka mutamoté malamu. Nzamba ndo sungola makambo nyoso. Vraiment. Kubosa na rapé dim na été, kubosa na offrande té, kubosa na osamisa na kata de tonga na été. Donc zwa baka basala nzambe papa. Soko ke église kolinga kokota makamba minene té. Et musala nzambe wana sala kiboye. Et alekaki. Ngai ndo zomona ana bota na kata bima na kolina kata bima. Toyebi liloba na ndenge ya kosakana té. Donc nayebi kende na kenda kata église. Na vanda na kwenanga. So pe nasa leo na kati église na tuna mutu te. So ikaka na yoki be na moni na kimi mbangu na sali. Pona zwa lipamboli nanga. Pa msuma be na ngeska mko zali nzamba longola ngo parce que ba bible lingo ezi pake bila masumu. So ko zo kin église ezate utalaka c'est wana asala ki boité. C'est wana côté na biro a umelie. C'est wana so kika ko bandi makambo na c'est fini obikate. En tout cas, merci. Obikate kende église sambela nzambe sala okoki kosala bima kende zonga ndako. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup Kandenge Tobenga Kae, le maître de toute l'étendue de la création. En Jésus-Christ est notre souverain sauveur, le souffle de vie, lui qui est bon, qui est tellement si grand, si immense qu'on ne peut le mesurer ni le contenir. Likolo ya grandeur naende David alonga kibitumba contre Goliath. Mais ce jour-là, on rappelle que Goliath n'était pas seul, il était avec d'autres géants. Donc lelo à travers bolingo onzamba manifesté na kati ya vie ya Gabi. Quand debo moni abeti di solo, ça fait 2 fois alingaka kufa. Donc étal ici que Goliath azalaki yemo côté, il était accompagné avec d'autres géants. Kasi Nzambe tangu Goliath a menacé David. David a tali abinga mukuse oyo. Atali na mulaya Goliath alinga lemba. Mena kati ya kibo moto na ye akanisi a mesurer grandeur ya Goliath naba géant mususu a mesurer bango su na grandeur ya Nzambe. Pona kolobake Mutualeki Nzambe na nguya azate, il est au-dessus de tout. Vraiment, Yagabi, que Dieu continue avec toi. Amen. Que Dieu continue à te bénir, Amen. à te garder, Amen. à te donner ce que ton cœur désire, Amen. qui reste dans sa volonté. Amen. C'est lui qui a conduit tes pas. Pas ma foi, ma religion. Vraiment. Parce qu'Azala qui n'a besoin. Amen. Oui, oui, de oui, reconnaître dans le monde. Dans cette chaîne Mado Chako TV officielle qui est regardée dans la mondialité. Donc, vous allez sûr que ce que vandi awa, Nzambo ya Mado Chako, boze la mukolo Mado Chako ko vanda. To gloire olangi ko yambaye. To journaliste o Nzamba ko pona. Mado Chako ko bete la bino na bete le mwa muke ya Gabi. Histoire ya vie na ye. Beaucoup comprendre pourquoi en dépit à émission mususu na salaka na dédié Nzambe ma foi, ma religion. Parce qu'il mérite d'être adoré, il mérite d'être aimé. Je parle du véritable Dieu. Je parle pas d'Abanzambo, je parle du véritable Dieu, le maître de toute l'étendue de la création. Oyazali Nzambe. Ya mokili, ya étendu, ya univers au mobimba. Oya kelangai na yo. Alobi na Esaïe 43. Jacob, je t'ai créé, Israël, je t'ai formé, parce que je t'ai aimé. Ye mutu alinga biso kolekana no bato nyonso. Yango na eko kumisa Nzambe lisusu pona ndeko nanga Pamela Shekola. Nzambe nanga oza Nzambe. To eko tika mwana wana na maboko na yo. Corps, âme, esprit, conscience, subconscient na ye et la tamanama kila na ona grandeur na yo papa o kangaye na kati ya se amapeka na yo ko rendre ye invisible, intouchable, inaccessible contre toute forme ya manigance diabolique des ténèbres au nom puissant glorieux de Jésus-Christ est notre souverain, le véritable Jésus bien sûr.
Merci Yaya. Témoignage n'avait vraiment très édifiant. Vraiment. Les appels témoignage, merci au yo kopé sanzambe parce que témoignage ba préparer ngo pena na église à solo po au moni monguna lingate. Oui. Tolo belanzambe. Siko to komi na tango oyo yo kotala caméra. Opesa oyo azana liboso ya a TV azotala yo. Okolo banaini ni par rapport à nzambe na yo. Po nzamba lobi biso nyonso tout ozaka basaeli na ye. Oui. Mutu tu ezaka oyo komata na estrade te et puis na beti yango mesa. Ezaka te ko pasteur o nini yo oyo zotala ngao na vandi awa. Ya Gabi Wayambo première dame Kidianfuka Irene Gloire Olanga vandi awa. Mutu nyonso bozotala biso mutu na mutu. Tango nzamba salaki yo c'est parce qu'il avait un plan merveilleux pour toi. Donc, Ozali Moussaïl Nzambe. Peut-être tant on a nous kokité. Amen. Voilà. Donc, voilà pourquoi Yaya, en tant que moi Nzambe, na bolingo oyo manifesté, Nzamba sala ki pona yo. Conseil ni no pesa, ndeko atali alinga mi boma na ye. Alobi basala ka ya Gabi. Babi ki sai ka ya Gabi. Nga naza na mbeto hôpital a maladie incurable. Nga naza awa na bota kate. Nga naza awa na zo bala na ngate. Nga naza awa na lala libanda. Nga naza awa. Nga naza awa. Yo koloba nini Yaya? Donc eloko nga na koloba vraiment mingi te. Na pesi na no chuchu luambo. Mwana star aza star na Saint-Denis kolekate. Na pesi mbote na muninga na biso nanu mo sese. Mbote mingi. Nanu mo sese mbote mingi. Parce que pas senga nanga Gabi oleka ami bambongo nanga pe na chambongo nanga vraiment nzamba pambola déjà mais maman na mokili ngana loba na mokili nazwaka makambu gravité. Très bien. Nazwa makambu gravité likamu nyonso to oyelaka nga namona ngo normal. D'accord. Nyonso ekoyelanga namona ngo kaka nzambe mutu alingi. Parce que na musana onga na osala yana bato bakotela ngo bakisi bakota banganga pona succès bakota boye bakenda boye baleka boye basala boye menga nakangela ngo motema nasambela kaka Jésus Christ de Nazareth. Tant que yozo sambela nzambe ya solo rappela ka nzambe nzambe ona nini o yozo salela ozo salela bango bolamu pourquoi pangai est-ce que yote muto créanga mukolo yo salaka bango yango salaka ngaite o salaka ngate est-ce que makila na olere sopanaki ka pona bango sopanaki ka pona ngate rappela ka nzambe likambo moko yebisa ka nzambe na lingi pe o salelanga parce que ba mama ya biso kala basalaka pe ba mabe batata so basalaka ba mabe balela ke pa nzambe bikisa ki bango nzambe pa salela ki bango atuna ki pe muto lingi na salela yo nini muto abina lingi na saelanga osaelanga boye parce que maman nzambe pas na posa mutu aloba na eke na lingi osalelanga boye yo vandika kolela kaka o vandika kolela kaka mutu so mona koloba ke nzamba zate comment est-ce que bibi tumani no nzamba bundela ka oyo mona kate bien. Eza bitumba mususu oyo mona kate me nzamba zo bundela yo nzamba zo longola batu mususu na mokili po bazo blinga baboma yo nzamba bibo ko simba ete soki nga na permettre te au mona zui mutu na pa ko isi alongole to kundie pe to lelie mais alongole pona yo to bondela ka nzambe to sala ka volonté nzambe kozala motema malamu kozala motema polele kolinga moninga ndengo milinga ka yo moko osala moninga mabete ko pimela moninga esika zozo akwanga te po abikisa famille na ye yango mabende yango wana onzamba zo pesa biso mikongo ngaga beso nazaki mutu mabe je vous jure mais nazate o nga nazaki ko mona nazaki ko forcer na forcer nzoto même ba tournage moi bo benga na ko kinete parce que longole lamba lata na mona ngo musala na préféré na bando lamba na vande sika moko na zotinda lo vita kendo sala boy mona biko kende boy parce que na tondi na kiti na zoko ko sala ba mouvement te mais le lo naza pepele na grâce à nzambe o ya sali que nazwa visa
molimo nzamba tini molimo mo santu na ekende kota la kaya mwana wana fungola passeport wana betisa ba mitema beta visa beta caché mwana koma na poto azwa traitement parce que nzambe mtapesa mundele mayele apesa docteur mayele ya kopesa mutu kisi po abika na bika kina molimo na mosuni pe na ye na sali nini na biki nzambe wana vraiment apambolama yo mto fa na ndako lelaka kaka telema zwa courage ya kosalela nzambe zwa courage ya koyesa nzambe liloba nga bapesa kinga défi na chroniqueuse moko apesa kinga défi abinanga ya Gabi mata avion total ayo. Ah bon? Oh oui. Gloire à Dieu. Nzambe linga bon. Bébé naza na Paris, je suis parisienne. Naza deva chakona omba. Tu vas bien? Deva Gloria Olangi aza pembe na ngazo talanga. Tu vas bien? Naza pe bien. Docteur Gabriel Nzambe pa ke continue molimo santo latiye. Andoino kaka. Traitement ya somo. Donc naza vraiment siko nazo kitetage. Donc Irene yo banginga lelo te. Nazo kitetage donc nazo ba o makamuni nyo. Taxi eye. Pepele. Bango ye yo ngadi. Na escalier mulai wana déjà na sina kitaki. Vraiment. Nazo matape kitoko to pona nga na moni ngo penda physique moko kitoko pona nga. Vraiment. Nzamba kumisama yo muto zo talanga nzimba nzambe lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Zana confiance en nzambe wa salaki yo. Nzamba za pona mutu nyonso aboya ka mutu te. Biso neto boya ka ye. Na mutema duku muninga sombi botika nga pena somba. Oke kota banzela o fallait pas. Lobi et comme le problème et comme kolela et comme ko sala boye ça passe mingi zana patience et si nzambe ngapi nazana posa na tambola na mutuka soka yoki o lelo ato sali 2 ans soka signa ki déjà que moi na nga senga kinga mutuka o sombango vraiment to zana patience et to sali la nzambe to kumisa nzambe to sanzambe yango wana kaka. En tout cas, merci. Tant que vous avez mutuka, na pesi yo raison parce que moi na akolinga mutuka mais so nzamba mona ki accident. A peso na tana ye po okufate. Nzamba pesa na tana ye. En tout cas, merci. Tant nzamba ta ki liboso bi Gabriel aloyenge. Suna bina pese ba avantage. Akokombu me atena mokila kokende. Vraiment. Atikinga na ndengwana. Mais na basuka na zui conscience et na zui avantage. Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission. Moi, si j'ai une chose à dire à notre Dieu, c'est vraiment un Dieu qui ne ment pas, qui est vraiment palpable à travers tous les biens qu'il fait pour nous. Azali penanzambo ya kosakate alobi, même si tu marches dans les eaux, tu ne te noyeras pas. Amen. Voilà ce qui est arrivé à Yagabi, à Tamboli na liwa, menza liwa eko qui était. Alobi dans les fleuves eko submergé yote, même moto eko tumba yote. Parce que moi, Dieu, je suis capable de donner toute l'Éthiopie en rançon pour toi. Amen. Voilà pourquoi, tenez bon, mes amis. Tenez bon, tenez bon. Il est vraiment palpable. Le maître de toute l'étendue de la création. Il est vraiment véritable. Il est le tout-puissant. Amen. Il est le merveilleux Dieu. Amen. Il est tellement si grand, immense, qu'on ne peut ni le contenir, ni le mesurer. Amen. Il est Dieu. Voilà, Amen. Nous arrivons à la fin. J'espère que émission Oyo et Kosala Bino Bolam. Oyo nyonso alinga leka. Papa saka nzambe merci. Ko ya pe 2 minutes madosha ko merci die. Olongwe na yo. Oui. Poko lala ko la muka isa habitude. Habitude. Tant to telemi to tambola po nzamba pesi biso habitude. Na minute oyo place nzamba abundela ki ya Gabi mingi bazaki na ba morgue. Mingi ba bano respirer na ba bonbonne. To uti koleka na coronavirus. Cobra venin talaka nyoka swayo menzamba bateli biso nga mwana na ngai na ndako ye na université abeli corona mais kasi na o traiter moi na ngana kende sur place moi na abi maman non si doit m'arriver quelque chose il y a mes sœurs na traiter moi na ngai na yi to yi na yiba na hôpital na abi au kende hôpital te na université na o traiter na téléphone nzamba zo lokumu likola koltan nzamba zo lokumu likola mboka na biso nzamba mukolo congolais akoyeba importance biso toza nango to bandolinga na pe nzamba akofungola biso makoki. Amen. En tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment ya Gabi. Na pe merci na Charlène Benz. Merci. Charlène Benz vraiment merci beaucoup. Nzamba pambola yo nzamba zala na yo vraiment.
Merci beaucoup. Wayambo. Napoko Diane Zombo. Vraiment. Napesi bango ba merci belé à Nana Takaza aussi. Ouais, maman Nana Takaza na en Orlando la Devos mois des jours. Moussoba. Devos Moussoba. Napesi ba communauté ba 2 Voilà, minutes ba duchesse. Kinal Maleko. Bango ba Kinal, bango tout. Vraiment. Napesi bango ba mbote belé nzamba za Wayambo bango. première dame. Ngo ma kaka sœur à ezala. moi. Miracle munene. Miracle wayambo première dame ngana Yeah. etoza pe losambo Ya tozalaka so toleka na nzela bama pasi o nzambe o kabi omoni seigneur donc ngana omba toza libondeli vraiment toza pena libondeli Vraiment. omba wayambo je te kiffe na lela au fond na lela ye donc na lela omba wayambo na lingate makasi vraiment nakumisaka nzambe ndenge asanga biso mbale non nzamba za lokumu lingaki nga avant mokili eza mokili vraiment. Donc merci, soyez nombreux à venir. Votre Mado Chako qui vous aime et qui vous estime, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la Vénus de la République démocratique du Congo et pourquoi pas la Doliprane de la presse. Amen. Merci Yakabi. Merci beaucoup, merci. D'avoir honoré de ta présence. Merci. Merci vraiment Merci beaucoup. Émission nayo ata émission mususu faut les kaka vraiment makambo za lokolo lobi ke nzamba saela yo ebele donc okoya pe ko témoigner pe likambo mususu ezaka to sauver ba vie même ngamoko ana telemi na kondima lisu makasi amen ozomona donc merci beaucoup et à très bientôt bye bye. Bye bye.